Capache. Bien gondo, un bon dimanche, moi relax. Et puis ça m'a bêté. Mais ça l'a confiné ici, papa je me suis là, mais dans là. Kapashi yangoyo, kapashi yangoyo, kapashi yangoyo. Ba omsel, kota pona, azali na etalute, yeyo, kapashi yangoyo, kapashi yeyo, bandeko, mwasa kobala yeyo, mukuse ya talo, kapashi yangoyo, bois noir, akomaka, ten pembe, soki ba projecteur ezali, mais ki bois noir na eleki, kapashi yangoyo, kota pona, atikala pe kaka ye moko, na ba modèle boye, na ba mukuse ya talo, na ba beauté ya boye, atikala kaka ye moko, femme selite, mais chérie sel, atikala kobala te, abota mazali toujours chérie, abota na ba chérie na ye, abota na mobali te, yayaka tovanda, abota pete na mobali, wala telo pete na mosapi, azala toujours chérie, abota pe na ba chérie na ye, kapashi yangoyo, ba papa bokota, kobanda na age, ya masolo ya Jonas, leka na age ya papa Robo, kota na age ya papa lemba, sokisa na papa Mende, wana nde boya na marché, eza pona bino to présenter kapashi yangoyo bandeko. Mwana mwasi moko aleki ntaba ya bandundu na gu na elengi, tango azokola, azobakisa magu, azobakisa masukali, azali béni, baptisé, guidé par Karine Mokonzi la baronne, mama réseaux sociaux, nde makambo, yende mama nango. Atuka awa, kapashi yangoyo, bokota, kapashi yangoyo, numéro ya telefone ne eza wana, numéro ya telefone ne ayambaka ye moko, tango akozwa yo, akobenga yo vie, akobenga yo grand frère na respect nyonso, kapashi yangoyo, azongisaka ba réponse ya mabe te, aza na balangage ya mabe te, abetaka ndika, makobeta mpo na yo te, arespektaka mibali na ndenge akosakana te, kapashi yangoyo, kota pona bandeko, bobanga te, ba oyo azalaka na bango, babala na bango, liteya ya kanda, abala deja, kapashi pa kende mariage, liteya ya pete, ye kutu, abala deja na pete, alors liteya ya pete nde, ya kokozala na ye chéri, me kapashi yangoyo, alembi nde ba chéri, alula,
liteya ya pete na ndenge akosakana te amonake na pembe ya papa Kenge wa Dondo autrement dit liteya pete géant moga pembe ya papa Kenge wa Dondo autrement dit métisse aibo kumba pazotambola na voiture cabriolet ye moko azotambola kapasi na Corstina. Alors kapasi kaka nde basheri alingi susu te mpo basheri zemi yango wana alingi kaka mbala moko lopete na mosapi kapasi yango yo soki nga papa Robo naza awa nakotisi kapasi na marché eza marché bitula te bandeko eza kaka marché ya 16h marché bitula ekoma 19h 20h toza nanu 16h yango mpe ya ete ya poto molili ekokota na 23h kapasi yango yo bandeko bobukana te mwana mwasi oyo soko tie na ndaku pana ya kobeta ndika te akolengelo na ndenge akosakana te aza pe mwana mama paster komitungisa na oteke bokilo akotia opanzi likolo kapasi yango yo oyo eza pe solde te lokola auta pa la baronne beni na la baronne Karine Mokonzi tokoko solde te biso tosolidaka ya biso te bosi bomona wapi magazin ya cuir esolde cuir esoldaka te ata bakomi solde wana me batiaka kaka 00% to 0,5 kapasi yango yo kota kopona nokutu te po aza kaka ye moko kota kitisa motema na yo yeba kaka kapasi ye aza ne mutu amutungisi te ntango obali ye kaka sanzaka ye bavoitire ntango oluli ye kaka olingi ye kaka komisaka nyonso ya ye ntango olingi ye kaka kozwela ye mbanda te ntango olingi ye kaka soko oza na piste ozobina na ye kanga banderole na misu totya maske cache ne me ozala na cache kotala basi mosusu te pa ya kapasi esengaka mingi te kapasi yango yo kapasi mwasi azali kati ya basi te me kati ya bekelabu ya Karine Mokonzi basi elengi ya gu kapasi yango yo mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko bana poto bana Afrika bana Amérique du Nord, Amérique latine, bana Asie, bana Océanie, kapasi azali wana. Kapasi yali ya biso, tobwakisa ete, ata totya ya part, po ye moko alingaka azala part. Biso, totya mutu a part te, o alinga azala part,
totiki azala pa oyo alingi babwaki na se babwaki ye ndenge tobwaka Yvette Kalombo. Kapashi ndenge aza wana bapapa bozomitungisa nga banda mwasi akufa basi mosusu akobala baya te. Kapashi azali mwasi oyo akokoleka ntango mosusu mwasi ozalaki na ye ata nayebi ye te. Yo omsel babwaka biloko no na fenetre na yo moko batindika yo na fenetre heureusement ozalaki na parachute okita bien mosusu okweya na camion beponge yango vivra obika oganga oloba basi baza bandoki basi baza badiable olingi so kobala te. Non. Kapashi azali ye okomona biloko wana te. Soko bali ye yo moko koloba basi baza ba angelu. Komitungisa te po azokola akomi na 42 ans. Age wana nde ya melaka ngo. Tango tali ye na tai na ye beauté mokuse ya talo. En tout cas okose retrouver okozana esengo moko koleka bato baliaka ntaba kapela. Baboya bangombe bangulu bameme kaka ntaba ya kapela. Sikoyo Kapashi aleki ntaba nelengi na gu. Kapashi aleki mwasi ya mongo ya mongala nelengi. Mwasi ya mongo ya mongala oya yekola banda bomwana wuta bomwana ndenge balengelaka papa na moi pe na butu. Me Kapashi aleki. Kapashi yeyo aza na posa basheri te. Po soki basheri lite ya pete aza pembeni. Po akufa kawa na lite ya pete na ndenge akosakana te. Bozwa nyonso me botikele lite ya pete. Loposo pete. Pembe ya pete. Elobeli ya pete. Cabriolet ya pete. Alors soki chéri deja zaka pembeni na ye. Yazoluka nde bolingo libala malobaka na ye pete. Ayebi pe kodrage te. Po ya kodrage bino. Pe na moma oyo aza na bagute. Yenda pesi yende moko ye moko gu. Ye po na ye kaka kobanda na Asia. Masolo ya Jonas yaka. Aja papa robo yaka. Aja papa lemba atolalaka na parlement tolalaka na bis yaka. Kaka nde koka makambo. Aja papa mende yaka. Atoza porte parole soki banani yaka kaka. Yekuna azozela kaka koka makambo. Montuka moko ya bien chaque année. To chaque 2 ans ou bien 3 ans. Sala mwasi no plaisir. Alenga kolata. Elambe bongisa ye kaka. Ezala ya 2 euros. To ya 10 euros. To ya 1000 euros. Ye prix ya talaka te. Ya talaka isaji kaka bongi. Atamboli mukia dendi. Akotuna yo te. Omoni ndenge nini. Yo moko betaka deja maboko. Lobaka ma femme. Tu es mignonne. Tu es bien habillée. Oh, je t'adore, Kapashi. Ba compliment tchaye kaka na kocha. Tchaye ba compliment. Pe kocha kango mbala moko te.
Soka lamuki na tongo otie olobi ne olamuki prema kitoko. Tangwa ke sokula olobeli ye. Peko bosa na kate okene nika kaina mukongo. Ato sala ka 5 heures. Oke musala osengi pause ozongi mbangu onike na mukongo kei. Asenga kane mingi te. Ozo tambola na nzela bana basi to bandomona yebisaka etala basha mabeo na zomona. Bosa na komba kitoko na munokono. O na moni mwana mwasi mwa kitoko. O ta petite sœur Isel, elle est mignonne. Non! Mignonne moko tika lisusu te. Mignonne ezakaka kapash. Ah oui, ye kaka. Pe lobelaka ye. Koloba te ona lobango na mutema. Non. Lobelaka ye koleka prière ba musulman. Plus de 5 fois par jour. Wana akotraite yo koleka roi. Kanisa koleka roi eza nini sikoyo. To eza nani? Kanisa yo moko ngana ukanza na place na yo te. Eloko kaka na yebisi yo. Kapash aza na kata wenze. Ya bitula te. Ya 16h ya poto. Na ete. Buteko kota na 23h. He. Mokili yango ezali penza elengi. Kapashula elengi gu. Era. Oui. Wambinga. Bango ba chatimbi, bango na ba live wana bango na camarade na bango. Faut respecter l'homme à son époque. Vraiment, t'as pas ça ce kilo. Faut na kitabu. Poutine. So na poto fo tambusa ngai. Na tambusa. Na poto na maboko. Bali. Bali. Ah, Nzambi wani machibola. Ewo. Bon. Mais ça va, Obendi. Nazala nango. Obendi Abotama nango. Ah. Bali. Ça va Nza bitoke la mama. Oyo ka bango abala mungi na tongo. Somo abala mungi na tongo aba. Ya okota ka papa. Eko mo bazaki bango mbale. Koma o kapashi. Tuze bele tuza biso nyoso toa. Bon mekate suna kapashi ko mekate. Somo. Moi ça mukusa lekita ba kapela nelengi. Bon mekate. En tout cas lelo, et ça biso bien. Ouais, la famille. Là il n'a pas signé rendez-vous semaine prochaine. Semaine prochaine. C'est vrai que l'autre ma kapashi ko mekate. Ndeni batu bakanisa na mukuse. Ke wa mulaiko? Wa mulai. Mais forcé. Mais ngande ngande sexy. Bongo. Il est sexy. Ngande sexy. Mais c'est yoka forcette. Ça 14 cm. Nzela ikend. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'en parler la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'en parler la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.